soko yo kei musu a remplacer tango yo bima yo duka nzela no okende kinemi pe ezalaka te zuwa pe ezalaka te na oya pe na beti porte ko na baki ba plan na ngai na simi nzela na ko duka boba na nga mususu okuti muto yebaki na kata pa to so na super bien ça na bagare ezalaka te d'ailleurs so vérité ça l'enquête la kamo na zo lo ba na mais c'est ça qui ko ezali côté comment moi si on lui là moi c'est inté mais basi ya mo yangi ba jean belé ah parce que basi ba yangi belé te basi ba zalaka belé te l'homme prudent voit le mal de loin. OK la momi na fête mo le bat mo na mama boko tout la ngai la piste abina nae tout la ngai ezalaka le mususu ozala kama parler na yo nzela no ya botala yo le na libre hotel yo kamwa ba mungo ngo o senga yo balati ba mkosa ko di na bezo ngo nzela zawa amona biso tono biso na babopi lakini kipezo bato yake belé wana le valo wana omona ba fleur baso ba biso oso ba fleur okena na libula be tout yi ko ba traité français te la bunokole wana mami so mon gars madame présenter ka frère tiens pour rien. L'homme prudent voit le mal de loin. Bakamba forme ya kokota na 80 na 80 même bakamba forme me bandi kokota mais bakamba forme me bandi na les Valois. OK bandi na les Valois donc forme bandi na là les soins na idéologie n'est-ce que basé na bandi idéologie forme idéologie forme même d'ailleurs le la forme très bien qui na bombe la haute wana batu bakende bazonga ezalaki tikando. L'homme prudent voit le mal de loin. Parce que tu es petit mambo tout comme Banyaka na 40 ans. Mais na bolo comme Banyaka tete pour la signe lobaki yango na ko répéter mon sauté. Non, on peut pas la sauter. Nyarka c'est Congolais Brazzaville. OK. Aningaini aya et pas na biso. Tanga koti na biso comme na biso. Espérance yo azwa ki na Brazzaville na ba Congolais Brazzaville. Ayo sangisango yango na kuma ki Nyaka prêtre puis ba prêtre ba saki belé awa ba kokansaka yende mettre tête d'affiche abino non jamais ba kamu na ngozolo ba génération ki mususu génération yake belé ba ba biso ba belaki ba egi pe ba yakiti ba egi ba yena ba système ba blouson oui c'est le niveau Nyaka à cette époque mais ça ba nzembu c'est le zino aliwana aza grand chanteur c'est la yembanga bo sana bo yembanga bo ça la bo so ko za mutu mo boye na quartier bo ko na quartier mo ba lancer quoi mutu ba bon ala qui peut écrivain autre banzem na bon ala qui peut la mama forme pas yeba kengu kama na bala matonge bon kama mais yé forme na yé a go beta modèle ba Congolais Brazzaville ayo ko konta na kati ya côté la biso na kata bana ki tanga ya ki Congolais to ya bien personne ya bien beaucoup na ki pas de ça moi la corona ki il va me subir parce que mon biso ko to tout n'est pas la bille non Nyaka na jamais la corona Nyaka pas de la ça mais hydrogène nazalaka moninga na yote Papi Gen Tolobe la vie, Mystère Siatoli. Nazara Moninga na yote, Nazara Moninga noté, Papi Gen Tolobe la vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un 2 jours. Nazara Moninga na yote. Nazara Moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen Tolobe la vie. Papi Gen Tolobe la vie. Mais hydrogène nazalaka moninga na yote nazalaka moninga na yote Papi Gen Tolobe la vie Mystère Siatoli nazala moninga na yote nazala moninga noté Papi Gen Tolobe la vie avec Adilo Dolé c'est le jeu c'est beau comme un 2 jours nazala moninga na yote nazalaka moninga na yote 4 fois prêtre Washington, grand pays. Papi Gen Tolobe la vie. Papi Gen Tolobe la vie. Voilà, chers amis,
Ici, c'est l'homme de grignotage en sous-solo. Demandez-moi quoi? Je regarde la télévision avec les box Sepela TV. Je dis bien Sepela TV. Enjoy télévision. Vous avez toutes les chaînes du monde entier par le box Sepela TV. Juste votre connexion d'internet. Vous êtes Mobimba, RTNC, les chaînes de Kinshasa, Brazzaville, Ouganda, Cameroun, partout. Vous qui aimez le football, n'hésitez pas. Achetez votre box de Sepela TV. Vous regardez le monde entier dans votre maison. Moi là, je regarde les matchs de V-Club en direct de la RTNC de Kinshasa. Sepela TV. Sepela TV is very nice. Mbote na bino partout. Encore une fois, tozali lisusuna kulutu na biso Chélie Awendo. Na baki conception oyo ezali pona ko valoriser ba kulutu. Émission eza penda mingi pona ba kulutu ba vani bona ndaku. Ba vient na biso kala, ba ser na biso kala. Ba vandi bona palais. Moi nostalgie te. Mon bébé qui gomme, la pression botte belle. Merci dans Washington, l'honorable 4 fois prêtre Eric Chimano, PDG authentique. Puis nous c'est Agostino Massosa papa social. Nana Chélie Awendo. Jérim Boma na Canada, Jérim Boma na Canada. Au bag nangai que non, conception de ça là ou bien. Voilà, Chélie Awendo, bonjour. Bonjour. Ndako bakoko soko ipa ndako bakoko toujours moi loka moké toujours yango wana nga uta musika mais c'est pas grave voilà toujours toujours moké po na biki na opango ça moi moké kaka voilà OK tout le temps bon misato trois fois toujours ngeta matondo nyoso mi balé boya après boya OK voilà bon comprendre Mboka zana c'est les mecs d'ici landa biso ti na yuko landa biso Chélie Awendo mbadi boso na yambaki yo miso to sala ngo bato bengi biso mo ebele déjà réaction dans l'émission to sala ki boso na félicité yo na zo qui m'appelle lebele surtout ya mami na ngai ya kala na comprendre te ba benga trop ba Bruno Matuidi ba benga ba Don King ba benga partout dans le monde. Vraiment, la recevoir un message impossible. Dans des vérités, ma félicité ngai, nous sommes super au loba. Non, au bon peu mon bébé, bon on va rappeler mon bébé, bien bien bon, nous sommes bien mon bébé, mais aux na route mon bien parce que biso ni to ya open na poto a to sala mon bébé. To zaki be batumoko malgré tout ba au na biso simple mais to tongi pe na kini ba bisinga wendo. Ba nous sommes banda ko ba petit, ba to va bien monter. On peut regarder les lots, on peut parler. Ça c'est exemple de nous sur le là qui. Ouais, bisous dans le baraté, mais il y a ban dans la comment on a quel est dans la zone c'est bon, c'est normal. Ça c'est ça c'est ça. Si on t'a ça le plaisir naïe. Faut avoir ça le plaisir de pas avoir grand prêtre. Grand prêtre il y a nous sauter. Donc grand prêtre zali yo moko nous ça la musa na yo. Nous sommes avec instrument na yo. Nous comme ya poto ndenge po ya za débit cellule na yo. On va plus exemple le roi va dire que n'abso ba c'est les ino. Ba na mungo ba mona ibe poto na mwana na bébé. Ma iba riso image ya poto ta kende ki à partir de kin po ya awa. Aza na trace na ndenge nini a tracer pour akoma awa na poto. Pour lui un grand prêtre. Tout le monde est prêtre. Mais bazo parce que rappelle azu ba coup de fil hein moi belé. Ba tu me sou ba lobby ba bibi no qui dit ba on ose ba larme qui dit ba biloka ba prison botonga pété bo péa pété yo péa c'est qui on m'a bé hein o c'est qui ngate bango na c'est qui ga mokili o c'est qui bango na c'est qui mokili na sens que na go bombe la hote go tu no amista na lo ba bela tout ça est belé ba luzo mukoko baza ebele ba Bruno Masudi ba koyebisa yo
tant la somme palais. La premier garçon, toi, tu as banni trop, il déjà des palais. Mais la vie et l'autre, la vie. Tant que nous sommes mandat, nous sommes mandat, nous sommes en prestige. Pour ban la Calabaron, nous sommes mandat, nous sommes en Binza. Ils ont la Gilles, ils ont la Kimpatie, ils ont la tout. Comme on a dit, nous sommes mandat, nous sommes en Binza. Nous sommes intégrés. Kitambo, la première fois, nous sommes en 84, nous sommes Kitambo. Or, na somba ndako mibale sans que ngana yeba. Omoni tant de zokola maman babota biso ko maman changer. Maman babota kapsu ba na sonini. So moi na zokola abi na kenya lopango wa papi gen moi ndumba mugala moi na ndumba mugala na ndumba ali mu finga te ndumba mutu na balite national balite to que nous solo na ba parents na ye to moni ke akola bien bonu ba balana mais biso ya kine ngona te révolution ya kike boyena ba poto ozozo oka bokuta na ikaka donc ça conseil la ni même pas conseil à maman conseil à ndeko conseil kuna ka bonu sur betani bobalani ça attention tant bobalani moi ça comme manipuler na niveau impossible ngana on a un problème na ngai eza bato ebele bayebi bamasala nga bayebi femme nga na balaka azala femme moko bon asakufa na ye bon utasake yake azalaka femme moko aka courageuse na basi nyonso nga na nazwaka toujours baka courageuse femme na ngai yela ngai projet ke sheli wana bamasala nga kidiba il faut tosomba ndako na kini na tuna ye ndako yango tokosombela yango nani akosurveille na kini mais moi ça azalaka toujours mayele alobi na ngai longola bandeko na yo ocha bandeko na nga longola yoka ngai ja ye nango longola bandeko na ngai longola bandeko na yo toluka motu moko oyo akonosomela biso bandako oyo eza histoire vrai ti lelo oyo ezalaka toujours na batribunal ti lelo tani lere nasoma ndako toujours yaka na batribunal aye kopesa ngai mwasi yaya na ye ozomona manipulation est-ce que rivalité nasi na rivalité mwasi wana pa ye na biologie osala biso mibale kobanga te tout moi je suis d'accord à l'époque là moi ozalaki nango ebele na baeseleni moi je lui envoie des choses tellement de choses na otinda mpo totekaka mpo période wana ezalaki biloko ya koteka ezalaki basiper ezalaki bamétrage basapatu basaki moi j'envoie dans le semaine moko na otinda nde mosusu semane ezotekama na niveau moko te bamoko nakomi ntina bavaleur à l'époque wana na kati ya kini 800 000 francs français ntango okomi projet ya koteka ndako bango oyo ya kitambo na ngena kosomba na kitambo bakosanga nte ndako wana yaki na bavaleur ya ba 100 000 à l'époque nzoka nde ndako wana yaki na bavaleur ya ba 50 000 mosusu mwasi oyo bovandi na ye asombi lopango mosusu na zone makambo nyonso wana baosala wana oyebi so moto azoboma yo motu moko na kaka kote commissionnaire ezalaki grand tiere ya camarade nanga moko boye keni ngenga titi lokonga alaka oya na bango ya mwasi ntango basoli bandako wana aye na ndako epa na biso abi ndeko nanga azosomaka baropako ebelebele boyo asa so mibale ngenga nayebisaki basere na ngaka ya bitambo alobi nango te asomi mibale mosusu asomi na mpinza no zone mais oyo ya mpinza no zone bazotyango na kombo ya mwasi na ye mbala moko après 2 semaines ngai nakoti boloko na boloko femme ya kotala ngai todisitaka makambo ndenge nini ya baropako ozotambola mpo na ngai na mama na palais na kitambo wana mama na palais so otuni bato ayaka ntango nga na bimi boloko eyaka jour na concert ya zaiko nga mpe naye na pression na ngai parce que omoi mpe kaka ntango bozovanda mwasi aza na bacamarade yo eza bacamarade ya mwasi mpe bayoki basoupçon bakomi kotyanga déjà shok babi yo ozaki diba lopango mosusu eza na zone ono basombi yo oyebi te mwasi oyo nasa ayebisaki biso bona basa bakomi kotya songisongi nga na pression wana fale nanga na mayele na matinga mpe nakomi kotya mwasi songisongi nakomi il faut kobenga sikoyo ndeko ya mwasi oyo opesaki ngai ayebisanga baverité balopango na ngai po totyango en clair parce que bino basi naye kocomprendre bino ozoloba nanga likambo ndenge mosusu okotisinga makambo olongoli bafamille nanga obendi kaka mwasi
eya na yo po abetanga machette na kingo to tchali kama on a mis ça makamwa de comme décision trop et vous me la quitté ton petit concert toyé bon na yeba un peu problème en tete lelo na comprendre raté moi ça que ngi po a ça la semoule to kina ba let's go na palais tout on a mtapo et boum amoyemba moi c'est ayo dai ko dai moi ça dai sikoyo il faut quoi avec qui vite fait à 84 on a sauvé na yeba raté sur scène qui mangaye ko comme toujours comme la qui moi soit ne bimbi to va ne bimbi na kata palais na tuni femme to ça ne va faire en semaine donc on a bilo on a siko ndenge nini alors on a chéri vanda calme tout est bien nzoka ndeta to za na kate bimbi wana bazo sala ba démarche ba ko ko ba kombo na nga mais ba na ngai moi si na ngai na mwasi ya grand frère na ye a changé déjà ba beaucoup ba bilo ko bolo na kitambo tout a changé tout ngaki diba ah tant que nous va to solo là dans mon décision mon mère na nga ki mama moko ya asala na voyage mingi là akana sala ba campagne ya ba nguba Rachid azaki femme moko batante trop tant que ya na nga non chérie je les problème na Congo oye pe biloko ezaro pango no surtout wana ke no malem so ke no malem ko za biloko na po ya mbongo na yo entre temps na mbongo ya ke belé na kata kino wana na mona ta 2 euros te sur 800 000 francs français. Il est là, c'est cadeau. Azarana Belgique, non, moi, c'est là. On va s'en aller à la Romana. On attend ma zone, la serre n'a pas si on a taqué de Cameroun. Quand on a taqué de Cameroun, il y a comme une Gamambas. On attend ma kin, ma bangi. Na kamate femme, na ina côté boloko. Na zuba, babu, on fait on a tout. Na tiens, on a parqué. Quand on a tina parqué, moi, ça a été des bolos à vivre. Si on tient la boloko, on tient la boloko, il y aura un peu de ça. On a tkali, 2 semaines. Pour la zonga. Mais témoignage de Jesse Salamaki, Balakitambo, on dit sur son de l'Oroko, ils ont dit que la petite de la maquille, sur son de l'Oroko, face à la maquille, on ne sait jamais. Faut le vivre la zone n'a pas de bâtiment, non, laisse tomber, les Andakouya. Mais pourquoi mais le nom de Banayo, ma camoine a $10 à la parquet. Chaque mois, parquet. Chaque mois, parquet. Sous quand on a un il y a un gaucher à Wundaya. Mais là, aucun de qui pour récupérer le bloc qu'on a, mais la zone de la Pembo qu'on a vu, non. Au moins, la commune a 2 cas. La zone de la combat, la zone a un problème dans un dako. Au moins, la zone a un problème dans un dako. Mais si on a aucun de son accueil, Maninga Nanga, il y a comment on va dire ah! Moi, je suis allé à Kim. À comme Kourabo. Mais nous avons dit parce que tu connais déjà lumière, c'est ça la psycho la combat. Et nous, on y a un des autres mangaï. Mais donc, chez lui, on a Somba. La Somba, on a la Somba dans le bateau, on a la bien montée. Oh, Somba dans le bateau. Si, on a un bateau. Ah bon? Si, on a un bateau. Moteur, on a retiré, elle écoute, il y a 6 ans, les ans sont garantis à 35 ans. Nous, on a quoi que nous avons tête, si on a recommencé plan pour voir le tourner dans ce bateau, on a que Mali, moi j'ai un bateau. Donc c'est que ça va que nous avons monté la maman, écoutez, la base, j'ai déjà la gata qui nous a la teka. Nous, on c'est comme ta caravane, qui dit bah. Donc, qui dit de ça, la rose qui dit batter la vie. On a mon âge, on a sommeil. Ça qui dit batter. Mais bon, monteur déjà la situation. Ça va beaucoup que bah tout à le monde a calme. Bah invité au lobby. Dans tout le bassin. On défend des batakala. Dans un défendre le monter pour naïbi, on peut tant on dit que son va parler avec une concurrence. Là son na. Après le tchebati. Là son na mbinza limité, ba soma mingi limité. Mbinza gombe batakala soma le kono kuna. Na go bombe la hote. Oh la somba te surtout la 100%. Na go ba 70%. En tout cas, ba na elemura on a attaqué. Voilà une vérité. Mais le on a bisayo papi gagne bozana mbajene aussi mobali na opeso conseil oyo kolinga okotisa makambo na yo ça soit na famille te na soit na famille à moi c'était le babo za la binomi balé moi c'est na mbale soki bokomi na ba commissionnaire
okolela mais na moni pe bapetia lelo oyo batimeli makambo wana bango mo bazovoyage so leloko na ye aye mpo makambo eleki tro na kini bato baleli mpe bele ata famille moko azosala kaka kanai mais sikoyo question moko bato ya kala bato ya kala na sadi poto ya kala na poto ya lelo bolingo penza parce que tant que bakala yo zalaki banda bandi 78 de service nous a déjà alors banda bandi wana na lelo bato kala bando vivre ndenge nini na matière bolingo zaki ndenge ni bolingo c'est-à-dire amour du prochain zaki ndenge ni parce que kabando ko tapé à prison moi trop est-ce que lelo bina mtango ta prison ezande zaki kala voilà non gros année wana te bon biso zaki ndenge biso ezaki très bien toi qui na bolingo papi gain bolingo zaki na mboka oyo ça soit moi na njili ya kimbanteke ya ozone ya nini tozaka na bolingo tant que ozone ça la cop tant que ça la cop to kutala biso surtout le raison a mis au kangayo OK boroko parce que c'est une jalousie ba mumi ba yake belete faut qu'on la vérité ba mumi ba yake na belete so OK nous soit remplacer tant que bima yo duka nzela no okende kinemi pe ezalate zuwa pe ezalakate na oya pe na beti porte ko na baki ba plan na ngai na simizela na ko duka boba na mususu okuti muto yebaki na kata pa to so na super bien ça ba gare ezalakate d'ailleurs c'est vérité ça l'enquête la kamo na zo lo ba na mais c'est ça qui ko ezali côté comment moi si on lui là moi c'est inté mais basi yango yangi ba jeune belé parce que basi ba yake belete basi bazalaka ebele te oyebi so moke feti oke na momini na feti mo olembati omona mba maboko bo tour na ngai na piste abina na ye tour na ngai ezalaka re mosusu ozalaka bapale na yo nzele no ya kotala yo po lere na libre hotel boyo okamwa te bamungu bango osenga yo balati bamokosa akodi na besoin mongo te nzela nazawa amona biso tono biso na baboki bakindi kipezo bato baki ebele wana na levana wana omona bafleur oyo basomba biso osomba bafleur okenda na libula betu toyebi kobatraite français te na monoko lere wana mami so omoni kaka madame oprésente ka fleur tiens okaka ya toujours bantiyese basala na biso mabe azoka mwa fleur na ye opesela fleur soka lobinga mwa symbole moi merci osepeli bon petit on moni na betaki forme on dit petit on a otala nga eloko te toki na nzeli te nzeli ba ye awa oyo ba vieux na bi ba ye dabi sauter ba vieux ba ben ça ba mumi na mo déjà kala ba bon bo parler ba ina mo ba parler ba chle ba bo pour fungola bino que bazo na libanda ba vieux parce que ba bazo utiliser biso pour solo ba ko la hotel ba ko be so na parler na biso na yo ba momi te ba momi oyo ba ye kokota awa to kokota bango awa ba utaki Belgique ba yo sala mouvement ba kacheche ba ye kokota groupe ba kacheche ba mbui ebele ba ko kokota mère malako mo ramasser bango bazo yana bango oyo ndanda kopesa leso gabizanga to kuna sheli oyo kuna nani oyo kuna kopesa donking mateta oyo kuna kopesa bela kufle oyo kuna kopesa loa sampongo oyo kuna kopesa tout le monde kopesa akopesa babilino matudi azopesa banano kanza biso toyaki na mwasi te awa na mboka oyo donc mpoza momi na mboka oyo ce que nous sommes allés au bout pas bakanyo ke bolo parce que moi c'est aussi mais voilà tu m'as garanti on a déjà play parce que les on a déjà maman ça on fâché na ko déjà na momi quel genre de momi na moi si mon na zoka to ko va na ka fora makambo on va déjà na moi si na ba responsabilité na ngai ya basi na zoka ngo mwana na déjà na moi c'est déjà tout ça quand rapport à boloko après boloko il est trop amoni ke moi que moi ça sinzela pe akeko lukabi na ye na ba province bada ba kende province wana ti le longa na yepi dongo na ngati ya changé de vie na ngai c'est comme ça la vie ya kine wana bonu nzali na kati na biso parce que na ko mona ona dibula metrote ko bokaka so le bikala ngara ngai ozara mwana uta soko bandundu to kamata na nyao okominde ebele
Donc le sérieux on a quand même bolingo zaki. Toza. On même dans le balinga la boliki na yo. Biso to joyeux. Wana. Et puis na quoi so koti boloko. Quoi na souci wana te biloko ni ali. Ata ozo ba mandate po le rape boloko ya la iga to manuka te. So zana oza ofele po to obe na ofele. So oza ofele na kata boloko. Ofele zinga sani. Moza na mutu ya otala yo. Ofele na kata boloko. Oza na mutu ya otala ote. Mais soko bimi. Papi Gen soko bimi. Ba yebi ke Papi Gen na bimi. Tout le monde a aussi la cotisation pour appeler ça. Voilà pour nous mwana no. Voilà, c'est tout. Et bon aussi go et nous reprocher lelo. En matière bolingo. Lelo bolingo za vraiment te la jeunesse na biso. Parce que bolingo na go za te pour souffrance uti na mboka na kini. Un c'est kota ki na mboka yaki déjà empoisonné. Pourtant ma Bible, la Bible est un poison moko ya osakana te na République démocratique du Congo. Et bomela biso makambo tout dès le début. Ti sikoyo. Yango moni bana sikoyo bana bolingo te, bazana bolingo lolemo. Bana bolingo vraiment ya motema ndenge biso de vivaki na mote. Et que ça raté, c'est impossible. Pour bolingo ni zala, faut mboka zala bien ti. Mboka zala bien te comment ni bolingo zala. C'est quoi c'est le bino zala kaka corps kaka, zaka mutu bato normal bazara te zaka ko bato normal mutu bazaka belé, les gens ils ont fait des sociétés, des grandes sociétés, mais ba gens là le tant bazo ça la société lelo oyo. Bon bana ba no ça la société. Bata série na biso pe bana bati. Bon quand ka série na biso ni tout ayi ba voyo. Ba bébé Congo. Ba na ba société bato belé ba na ba société. Et belé ba na ba société moi, je sais pas, la société, tu n'as pas l'air. La société, il y a bien. Le bagage pour la Bissomoko, Congolais, tu as dit que c'est que la société. Nous avons un moment avant. Sur le Yenge, mon quota, au compte de la société, les lots, il y a qui la commune, sur moi, les Français, utiliser la Mikanda à Bana. Moi, je vais vous dire, la Mikanda Bana, vous avez utilisé pour la société. La société, elle est faillite. C'est quoi en 78 nazo to ke malema parce que photo leo to beta bon masolo ya ba tableau to beta masolo mikemke et na 78 wana tant comme poto bonda pena ko kuta na wa parce que nazu ba banso benga hote place wa to kuta bondo kuta na pena wa place de référence za yo mona njili yo mona bandali mona njili Valois na Bois Colombe deux places bon na Bois Colombe Colombe makambo na le ka Colombe Bois Colombe ba prêtre balayi kuna osakana te ba prêtre balayi kuna osakana te ezali quartier moko ensemble donc mingi bato bayinondaki yango bana matonge na bana njili Bois Colombe bakokutana kuna tokokutana na Levalwa toyaki na biso loko mingi te toyaki na biso vraiment na place est-ce que vous avez parlé to bozali na bapala plan Willy Sionga ya Willy Sionga WS wana tozala motel du mois Bapala pour esima te bapala pour bandi buntu demanda nini zola bapala pour banani mais biso congolais to comprendre non bapala pour nation de télévision na bendi ba film na ngai bapala pour wuti pa ba congolais Brazzaville ouais bapala pour wuti pa ba congolais Brazzaville allez et ko côté pa ba congolais normalement tant bapala pour bandaki seul parler pour option de tingela ki bandi bu zaki na Stalingrad voilà ne type wana il m'a demandé wana poids il connaît la similitude avec les Congolais c'est comme moi ça moi avec mon mokili déchai il est avant de parler mon dit voilà le bien on place on est au continent na ngai on me place ko tonga na yo kibona na yo mokili atonga parler na Stalingrad a son ba brique a on appelle la tonga parler la qui toilette on va se mettre une tata même la mairie alors moi si mon quoi alors on a moi ça qui dit la Marie Claire type voilà sera dit à tout sera toujours Marie Claire on a un mot na ngai ce comme mon Marie Claire voilà moi ça qui dit nga ba voisin ba yebisi ya café ba a tika tout ça non bon na mairie c'est pas à lui les immeubles la mairie et pas lui comme on a ko timbake makambo eza Marie Claire sikoyo ti mpona ntango ye kosenga nanu sutu mazwa ya bakongole bakongole nyonso ya immeuble ya comprendre ka tipo oyo
azamuyibi bakiti na mairie tout ndaku immeuble et otikala ndengwana bakongolais bainstallé na immeuble mais immeuble pour bien bana pour na mimi bakope de quelque trop et puis sentinelle nango Jacques Kangala akeboloko kelimbe na kufi mbila yako comprendre comme quoi so mbila koti donc atako kimibu akangi quoi akangi tout le monde qui impasse wana moyen de soutenir makambo kufa makambo kufa na Stamirad sur le 78 tu en as tombé beaucoup maka likanisi ya forme écoute la binokan non na 68 era batako kikuche na 68 c'est deux hommes nga normalement na bombe là na 78 vraiment pas la forme tout la forme batako kikuche era ki ba ezalaki est-ce que les candidats ils bien sapé bien est-ce que non ils ont raté ils ont 118 ils ont raté 118 en tout cas le mot ya malungu ils ont raté hein zala mbola kaka ezalika kama cop là lero na biso to timba tito baki banu zo ya danser zokota anwa présidence a utini kabanwa parce que tu me pas biso na mbona oui banwa na ya mingi to na ngoya ki ya présidence ya ko kita toujours l'ambassade to gibana mike. Ah bon? Moi, on compte ça, on a 19 ans. Et nous sommes mais on s'est ramené le mot propre. Je m'habite. C'est quoi le mandat fort, mais on compte en déni, c'est quoi? Le mandat fort, mais on compte la 80. La 80, mais on a forme de bandit. On compte, mais on a forme de bandit, mais on a les valois. Ok. Les bandits à les valois. Donc, forme, les bandits à les valois. Nous avons une idéologie, n'est-ce pas basée? Tu n'as pas d'idéologie forme. Déjà forme même la forme très bien qui na bombe la haute wala batu bakende bazonga ezalaki dikando ezalaki dikando wala muga bora yu mais tout ça mbongo belé bangi bilongo non bango déjà au moins dikando yaka poto na ba 76 azana muke au moins déjà la kata kinwana ezalaka ezala njeli ezala bandana ezala ama komini amana kitambo pimbinza na na mbinza il faut ça propre moi comment même ça gaza la propre ba forme so akala bambuluzi kutu ba beta ba forme yomo na ba nyumba ba beta ba forme ba kasavu ba beta ba forme au sanate ba forme ba nipo ba père na biso on va toutes les semaines ba père ba ki na déjà na ba na ba ki c'est là ba poto te ba père ba ta ba toutes les semaines tu veux dire les scouts de dans fond la boule non faut ça moi du calme pas na ba ni ko fungo la biso aye l'esprit attaqué le taureau dans leur domicile il y a une makamba bilamba donc je suis bien parfumé je suis bien habillé aye nango eza l'autre na il faut qu'on y magaye nango quand aye nango les valeurs ezui côté ya Colombe bazu yango kriwana ekuta na les valeurs ekuta na Colombe mutaya na kriwana eza dikando bato ba valoriser makambo wana eza le biso bana cliché tant les valeurs koufi cliché européen tant beaucoup là yé na 80 tant beaucoup là yé na 83 sur 82 européen là ma forme sur européen là donc nous ça comme on la forme c'est quoi ba la commune no bando beta forme makasi sérieux non biso toi na mélange to qui pas raté toi na mélange pour lemba ya qui peut na des gens qui s'habillent très bien va garder à terme va on attend très bien parce que belé surtout na makasavu va donc tingi va on attend bien na to na limité ba jaso ingando ba Richard Ngombe va on attend bien surtout na matongi ba Claude Meka il y a beaucoup de gens va on attend très bien tout le monde va on attend bien pour matongi pe ezalaki quartier moko o bilamba yako teka matu mais eloko yako dépasser ngai eloko yako dépasser nga pour na peso exemple parce que batebele ba kienjilité parce que bana ba ko utalem su banal matete tout ça qui est lamba ya osomba na njili est-ce que yeba yango pour voilà la Kinshasa donc ça veut dire que forme est partout OK na njili okuta batu ba okuta forme lokola ba kwambongo ntimba na nzuzi baba na njili wana bakolata danze
Popo, bana njili. Popo, mwana njili. Pour te rentrer gagner banois, ah oui, il y avait banois. Popo, bah, on ta forme, on s'en a été. Mais bah, quoi, bon, on a un petit malin du genre, bah, qui est terrible, comme écaté. Bah, bon, là, t'as un s'en a été. Toujours, moi, un petit peu à bar, donc, on a quartier 4, là. Sirop. T'es sirop, t'es, on va me sous. Ah, ça va qui, ah, ouais, à combien qui, tout côté, coupé trop, combien là, il est payé, deux fois, voilà. Amour, on peut danser. José Wandouka. José Wandouka peut bailler, José Wandouka bailler. José Wandouka, il faut que tu aies la série, il y a place de clichés. La série, il y a la place de clichés. D'abord, c'est lui. Mais c'est tout au milieu de la place cliché. Mais il y a la série à la place cliché. Mais il y a idéologie. Autre monde de la bilamba. Ok. Autre monde de la bilamba. Moi, ce qu'on y a conseillé dans la Niaka. Mais ma Niaka, toujours la vérité. Parce que tu as dit que tu as combat Niaka dans le 40 ans. Mais d'abord, la combat Niaka, tu étais pour la scène à l'Obaki, d'abord répéter mon sauté. Tu n'as pas la sauter. Niaka, c'est Congolais Brazzaville. Ok. Aningaïne Aya, il n'y a pas la biso. Tant la Koti, Nabiso, comme Nabiso, Espérance, tu as joué qui na Brazzaville, na Congolais Brazzaville. Aïe, au Sansango, il y a un peu qui. Niaka, prêtre, puis, prêtre Basaki, Belé, ah, Kokansaka. Il y a une tête d'affiche à Boudou. Non, jamais. Eh, Madame Mozolo, ma génération qui est Moussoussou. Génération Yaki Belé, Madame Abisso Yaki. Bah, elle peut bailler Yakit. Bah, elle bailler dans système de blouson. Mais ça nous donne à cette époque. Mais ça, par exemple, c'est le Zino à Diwana. Azak dans chanteur. C'est la Yembanga, ça n'a pas. Yembanga, ça n'a pas. Ça n'a pas. Na quartier, le code de quartier, on va balancer. Quoi, on te va bon. Elle a qui peut écrire, on va dire, bon, elle a qui peut la maman forme, pas les bacs, comment on va la main tomber. Bon, comment, mais il est forme, il est à vous mettre un modèle, à comment on va vivre. Avec compte à la carte, côté la biso na kati bana ki tanga yaki congolais to yambi bien ah personne ya bien beaucoup na ki pas de la sap moi la corona ki ah il est un symbole parce que mon biso ko tout pas la bille bi non Niaka n'a jamais la corona Niaka pas de la sap donc ça la maka jamais et au tout cas ça va jamais mais la courage na ye nga ye ba ki forme on va proclamer na ba musicien ba proclamer donc on va dire dans d'autres bêta forme que les amis ba ko na Brazzaville ba ko na ba ko sala bango o yebikaka ya normal les arabes on nzaka te ba za propre ba pas la couleur ba on va mettre genre qui couleur on va le baka autant les nuages ciel bleu le lati ko sala ya bleu mais super ça na très bien mais na carte le quoi peut-être quand tu crois il cause à la tête normal mais tant on a le colosicol voilà on comprendre que forme banana le colo là qui m'a cassé dans le colo la sentir ni à Kazali m'a cassé dans le colo et puis tant on compte vraiment ah forme vraiment yango personne on se voit comment il a leader à sa père il y a bravo parce que il est sérieux est-ce que comme leader tu as comme leader voilà il avait tellement de leaders ici la forme tala mutu surtout abotami na kati ya kini soka lingia ye bakolata aolata na bien ndima mutu alati aza propre yo so banyembi yo okomi prêtre et ça c'est un nzambe non tu fais son gars bravo c'est tout soit comment il prêtre bilamba parce que atiaki musique dans valeur atiaki comment dire soleil na nzoto a présenté qui très bien catalogue na yemo personnel il était bien et puis bilamba ya rebongisa azali toujours na ba musicien et azali na idéologie un peu sa musique a comment une idéologie ba bilamba hier poto on ça combien Niaka 77 hein ngana ye 2 ans de cas ok
Ok. Mais quand même, on a peut-être l'occasion à écouter. On a vu la ngaï. On a vu la ngaï. Viens la ngaï tout. Ah, viens la ngaï. On a vu la ngaï. On a vu la ngaï chez les à de trop. Voilà, chez lui à Wendo. On a vu que même il se ça, on a solo score boy. Il va parler, on va parler, il faut, nous devons respecter les gars qui ont vécu. Ça sert à rien, il y a Roubé Tato, le second monde, il faut tout kende. Mais, si vous avez un bassini, vous avez un sérieux, vous avez un grand prêtre mère. Il y a une série de bino, on a open parce que bino, prêtre, et tout le prêtre. Si vous avez une série de bino, on a bassini, on a bazalaka. Ah, bazalaka, bilé, mais bassi, bazalaka, comment dirais-je, on est bassi, tout ce qu'on filme va monter. Tu peux savoir où on est. Bassi, on doit vendre ici, on va timbisi, on va aller la route, on va comme tout ça, bazalaka, va guérir fioti, va couper la couche, bazalaka, va guérir le boko, bazalaka, va sika le boko, bazalaka. Oui, il y a beaucoup de bako, il peut pas qu'on aille na poto dans 77. Ok. À Kunzi dans Zomona. Nous sommes de Kouta qui est à Kunzi dans ma solo. Ah, voilà, en France, on a Kapangala. Voilà, à Zovan, na Belgique, on a Bumba. To longola yekuna to kimisa ye ayeti awa tanga komiti awa awa boki pe awa kimisa ke bon ba ya ngai mobile ne kapangala ti ananda ke Robert tanga ba komi ba boyeni ba ona Robert kapangala ba Rolls après champion après ba boyeni na nani velo kula kamata kabeli di dosenga mais si ngwana et puis ça a des ordres. Kapangala na dit senga baro na lisute pona magambo bon dit de senga pona yazvi akunzi bolo na yo na bon mokilia ça koli ni na kunzi pepe oh là là souka na chéri souka na chéri idéologie makasi et puis akunzi ya dingai makamba musique trop akunzi a entouraki ba musicien no su baro ya awa c'est pepe akunzi mtava entouré bango ah duka ni c'est à Kunzi. Voilà. Sur la banane, comme on dit, c'est comme moi, bon, il y a un moment en Gilles, et ben en Gilles, tout le monde a côté, ben en lemba, tout le monde a vous savez, ça va écouter, tu m'as ramené, bino, zoko, tisana, et ça va quitter au moins en Gilles, biso bolingo, tout le monde a métro, aux aravana, ou tout bazaïr, bah, je suis pas dit qu'il va à la carte. Tu vois, peut-être, bah, je m'a dit qu'il va à la carte, bah, tu vas à la carte, biso, toi, il a son bolingo. Ne voyez pas la main. Dans la vie, la mélange. La masse, c'est pas la Gilles. Trop. Vous devez l'américain. Américain. C'est un garçon à Zomon à l'art. C'est un garçon qui met nos formes. À côté d'un magasin, nous sommes besoin de 30 000. Américain, on a besoin de canon. Moteur. Il va arrêter moteur là-bas dans Gilles. C'est canon. Tous avez fait le David Fila. Dans la coopération, les types sont ensemble. Mais mon terme, vous avez ça que l'idéologie n'a pas dit à Bananjili, Awa, c'est social, Awa, et Banana Liège, américain. Azote ka noa, noa mtaote ka lipa. Kano na moment na. Bon garçon, sur le téléporte, ils ont la menu na pourquoi. Nini, on doit tiens, kendi, kano. Si vous avez dit que vous avez bon bateau de Tekaka, banani, autant que vous quittez en anime. Bateau de Tekaka. Non, au lieu côté Kamutu, et sa père. Tant que Bakangi vient voir la carte, première fois Bakangi. Est-ce que vous avez monté hein? Ah, tu vas voir monter. Non, moi, je vais pas Zéphirin. Zéphirin, Koufa. Ouais, Zéphirin. Mais il y a un coup à la commissariat. Nakuta Zéphirin dans la commissariat. Mais Zéphirin, il y a pente moi pas de vérité. Pour Azali trop faible, sur on dit la Kanye. Bon. Mais n'a pas de la carrière, tous arrivent sont toujours ensemble. Non, mais quand c'est vous, il y a des choses. Mais ça va pardonner, c'est ça, non? Ça va pardonner.
Nous, on a ramassé la salle de Mandé, c'est le à 5 pardon, l'Ingi. Et nous, on a manqué le soba congolais. Savoir pardonner. Voilà, chez nous, on a vu que émission, tous les émissions, belle photo salée, belle, tout qui malé, tout évolué. Mais au comment qui n'a les canisiers, qu'on s'arrête à tableau de n'ini. Au moins, papi gagne, ma tableau, on est autant musika. Nga père nanga, à vous ça la tableau, on a envoyé bâtir. Toi, il n'a jamais manqué. Au moins, peut-être barbaque, les monsieur sont beaux témoins, à moi, on a dit maquillage, on a fait des chanteurs. Nga na boye baté mais na bandi ko sala ba tableau oyo na bandi ko sala mo yela ngapa na combat te mama combat to ya yela ngani wana esprit na kata boloko boloko na kota keke ya combat na combat ya to je me suis vandi na cellule na ngai ça se comprendre te l'esprit zo yela ngaka na jubique na semi-bic mais ça te ngam na au dessiner et non mon arabique na nga ça part toi qui na Sénégalais moko na kata cellule azo comprendre na été na salle mo 4 moi na chango 4 yes ko atika na cellule voilà kiti Sylvia pendant les grands midi à côté de ça la tour ya ronde kaka à côté de ba dessin na mesa abi mais na la ça la dessin abi donc c'est métier ah mais le bas là comme ça art plastique ngata on a matina de couleur ndinga ba yo bisanga mais je biloko yo dessiner oyo bitina nango ngabi ka yo anga ni moi on dessiner abi je me suis la même zo dessiner ah zo lega j'ai pas compris est-ce que ezali ko na vite batinga na compris na te oh c'est vrai aki chef ya bâtiment na biso aki o bisa directeur de la prison. A dit c'est lui voilà la dessin mon amour est-ce que vous avez besoin d'aller sur la commission vous avez besoin garçon na art plastique aki na art plastique ayi ko la pour na mo la bete la ngani no ba obenga aki pas directeur abi ni ba commission na art plastique ngai sala ina bien na pasara ta na oui na mi commission. Premier jour, on a créé l'art plastique, il y a déjà art plastique. Les art académique, l'art moko, bavani bazo laksayo, nous redessiner voiture, nous redessiner nzete. Si quoi, quand on a côté, babi nanga test, va passer un test, va passer un papier moko ya pembe, ya bleu, ya mnene, na dessiner. Beta armo ko wana ngamo na yidi amutu kuno na professeur on a plastique azo tourner azo tala midi koki azo cellule kozo ana azo na cellule lobby fallait to kende to kita lobby mais na on a ngai na tout après midi oh yaka OK moi ça a pesi ngai siko toile abi est-ce que oyo dessiner on toile ngai banani ngwana na main na maboko ta et loko bimana na yeba kati batuninga sali nini nango wabina mona tala on a ndenge comme ela kinga na yeba kiti na dit ça c'est maman biwala batuninga qu'est-ce que maman biwala siko moi si wana comme ko tala peinture na salaki abi nanga il y a tellement de choses zo bima la carte peinture na yo azui torche oui, on va toi la bête gant aloba nanga rien gant et nous remonter zonganda timbeli peinture nangai ezana ba kambe belé omoni ninga ngona yuko yuko zope omoni ozana nini beta non za na nini na yo beta côté ya nini il y a la pembe omona ba mbiro bimelo wana pas comprendre sur les amis auto monozan oyo za base ancestrale base bakoko na biso na tala bakoko na biso na ebité soko okozwa baomona déjà na omoni na royaume na biso epai ba mfumu na biso bazala na vase na ebité na kikongo so babele na mfumu kelo soko esala bamwa ebele
batiaka mai ya pio mai wana bamelaka yango mai wana eleki kutuna mai ya frigo na elengi na pio eza vase mais na vase wana eza vase mosusu ezalaka na epai nango ebujaka te parce que eza vase moko eza na pouvoir ntango ti mai wana meme mwana ayaki maladi bakozwa ndamba mai bamelisi ye omona ata libumu mpasi soko problème mpe eza na famille problème eza makasi kaka mai oyo ozala na vase oyo parce que ebombami na place moko eza entouré avec des ancêtres moto bazotala yango ekomi lokola eloko moko protégé vase wana eyalaki na mboka nyonso tu epai pouvoir nango ezalaki vase oyo yakozala ezalaki toujours protégé soki otali yango omona na mipanzi c'est nos ancêtres quoi qui nase eza na basignification ebele soki okoti yango kuna na kati omona nini mosusu baosala yango na mabanga oni pesa na mabanga na mabanga mais eza kitoko soki oti mai wana soki moto aza na besoin peut-être ata mosusu azwa baevre d'art ezosala asa ndeni eza histoire baevre d'art eza nano lelo te parce que oteka yango te nakoki koteka yango na msiko te mpo eza na projet nango eza ancestrisme balivre nango kala te kobima mais eza milie moko mpo operce yango okota yango keba loposo na biso eza mystique parce que toza na deux genres ya art toza na art oyo esalaka kaka académique toza na art mosusu yango wana mondele akomi alekila so mayele akotala yango na kati ayebi eloko nini eza na kati akoki kofabrike eloko toza art moko scientifique omoni yango namonaka lelo bapeti na biso bapeti ya lelo oyo bazobundana trop mpo na belgique bakamata baart na biso eza makambo eza ebele na kati ya baart wana mais eloko moko namonaka bango bazokende nango presse mais bazobosana eloko moko il faut bango basenga vraiment gouvernement so bakosala likambo wana il faut tozala na musée na kati ya kini oyo bakoplace babiloko wana evanda mpo eza biloko ya valeur mais oyo ezozonga na kati ya kini wana ekende kaka eza reconnaissance tozomona mais oyo vumela oyo vraiment bokozwa yango te mpo oyo wana basi babenda bapouvoir omoni babato oyo esalama na peinture omoni batélévision esalama na peinture même bavoiture esalama na peinture même plan ya bandako esalama tout esalama na peinture sikoyo bible bamemela biso ya lokuta wana na kati ya kini wana eza peinture c'est ça euti na peinture mpo bakoko na biso ntango bakosala yango bayebaka peinture oyo bakosala yango est ce que bakoko na biso toko mutuna est ce que bakoko na biso bayebaki kokoma ezala point d'interrogation or bakoko na biso mpo bayebaki kokoma mpo bayaki bagrand artiste donc bakoko na biso bakokoma na pene na makila ekenda wapi eza te sikoyo bamemeli mino bible ntango bamemeli mino poison soki oteka yango te poison osala yango sikoyo ndenge eza ndenge wana nakoki koteka yango te mpo eza na mama na projet bientôt osalaka evandaka na ndako non nasi nasala ebele so nakoti so na chambre osala evandaka na ndako eza na projet nakoyeba projet yango siko te mais bientôt na dans 2-3 mois nayebi so eza milieu moko fermé mais ngai nabundi trop mpona oyo badémarche nyonso tu nasali oyo moto asala na mokili nasali mais na makambo oyo ya makambo mpo koma na niveau fo mondele azalaka na nsima nao mais sikoyo toyei kocomprendre bakobloke nga pourquoi parce que nga nayebani nanu te na milieu komi na niveau ya likolo eza boîte moko monene moto ezwi ngai tout d'abord fo nabima na monde ayeba ngai bazosalela ngai site moko international ya monene eza géré na boîte moko mpe ya monene nakopesa kombo te eza nanu secret baosala vernissage visuel site wana eyala au moins de plus de 1 million de personnes na lokota bango bakogere yango soko mbongo ezokota epa na bango mpe bazofuta ngai soko monde emeki oyeba ngai nsima nde projet ezali na Saint Denis déjà vernissage eoya na Saint Denis wana ekoleka na batele batike nango ezotekama na FNAC epuis na Carrefour donc projet eza na ndenge wana tosuka nani wana toboma mwa makambo wana ezala mayele mpo eza likambo moko balingi mpe nalobaka yango mingimingi te
parce que na tout là pour son ailleurs mon arabe plan ok voilà si quoi chez les window on tout temps moi close to fongla libo qui to fongla après to fongla après et au comment combattant de et l'on est salaka penza que ça dit l'on ni et faire révolta kayo pour na au kota na bitumba ya libération mboka peut-être ça ma père na ngai amoni papi kan faut le bara vérité na mokele nga na mona moke père na nga zaika na bami ya bana mbuluzi babie na bino bakingoto na Antoine Mouvana na njili oui une histoire de niveau Antoine koko na batondo merci omoni ba velo kwa omoni bakingoto na Antoine bakingoto na Antoine omoni banzezalandu omoni baze belé siège na bango so koko na uta njili siège na bango zaki na bandana pa indako babuka bango tout bakimba eza pauvre père nanga mutako simba bango pauvre père nanga mutako simba bango mais bango na alaki so basisi bango na bango na père so babimi père ntabenga ngai le so babenga zezalandu Ferdinand on a Freddy on a pour on a Freddy on a que ça en bon pas na il va pas ça toujours là so na zimbongo tozali na san mo na ndako ya munene na ke na chiango jour mobutu jour bazo bomba ba kimba na parquet banzenzalandu bisusu ba bomba na ba colère ba muchevu là ba bomba na pas na biso la chambre on ngam na ola ila ngo tana yokola père tchaka bango wa donc et nous le baké na landa le ko la père na ngai pauvre mala kota na combat ils appellent ils appellent mon netu wana peut-être koko na yo abundé na pe bitumba ya Congo ça oyeba ça le ko mo misi ça na la zo appel na ki na bar moko na pas femme moko Mariam na moni master moko à Zoya bon ya master na bazoya Guy Gérard na vie Olito on a présenté qui ngai Félix to comment va master na Félix bazoya na bimi bala mo Guy Gérard termi singai bakina José Mbuluku baten singana Guy Gérard abi comment bino ba yanki bangundo ko wana pe na marche bandité premier match ba sala toujours ça la marche comment petit biso to kota na combat petit on a monté biso mboka wendo toi qui dis pourquoi totalement biso to yoba poto awa to mo na poto je to ngama bon petit mo ko uti musika ba takim pa monté biso mboka il faut totalement to na petit wana to yoba ki politique to yoba eloko moko te na la zone na palais na biso na obenga yo Guy Gérard na zone na palais ta na komi na palais Mostovoy abalaki niesi ya général munene na ndako ayo benga ngai abina ngai wendo Guy Gérard ko solo na ngai sikoyo abi to kutala ngai to solo na Mostovoy ayati na palais awa tant to solo li to ke premier marche de salaire voilà na premier marche premier marche to ke na comprendre ngo to agi mingite mais na mona eloko moko e bouger na nzoto tozongi eleki bien deuxième marche ba tout oyo kaka on va y avoir marche te baya tout le monde da comprendre dans côté tout le monde va marcher banani quoi et comme dégâts yo wana tant comme dégâts papa tu sais que dans un hôpital à mon avis sur la télé bien là il est pas ya kufa eza kututé en kufa pero on fait la repérer biso bien dans la besoin bano à récupérer biso to ebi na so politique to na leader te to moni ka vie mon boye tu sais que dit aki ba père ba rola de tout ça aye pembe na tout ça ni to fulai to na ndoki nzoga vie wana aki ba plan na ye o a kosala mais nga ko tomoni na très bien
nayaki na kombo bango ah bon yeye on est récupération quoi récupérer biso on récupérer yango pe le comment système donc récupérer voilà ya récupérer komba ta récupérer komba et quoi ici kolo na kati ngai na komi kosolola na général Munene comme ça yona général Munene tokomi boye na général Munene tokosala ARP badi général batikali na ARDC na ARDC na ba yuyu mutomosi bazaki bele batikali kuna mais toko sangana moni ele ko sangana bien toko sangana ARDC na ARP na ba nini mususu bolingo ba RCK ko bima ba sali ba ye ba tokungo ba Rex ba ye Rex dara o la République ngai Rex premier ni ya Rex yaki retina République Rex aye o Rex pe ayaki wana une influence na ye parce que ya passaki la récupération ya passaki na télévision nana na muto mukuso président mukuso Sarkozy sikoyo omoni sikoyo influence sikoyo biso tobini ndio tomoni muto na biso muto malamu yosala combat na ye Rex ayaki na volonté osala combat mais ntango ozosala combat fo yeba combat ino ozosala aosala combat oke père na ye ayaki muto RC Goma moni donc combat na osala tokomai bokola to bafiti déjà basi bakotelaki biso quand on parle de M23 il faut le M23 déjà ils ont IDPS il faut le M23 ils ont RC Goma comme à côté déjà biso tout à moi na ba on ça yeba je Mbala il avait beaucoup de gens bayaki déjà père de sous to on na Belgique bayaki si content donc na Belgique ok Rwanda yo biso kutana na Belgique ba revendre na Anvers bato M23 makamu oyo Félix Assigna ba deal wana e banda kala M23 sikoyo ba yo côté na biso ba combattant ba côté biso ba combattant po combattant on a la vérité on a le benaka bango lelo ba voir la vérité te et ça biso moko erreur na biso moko ngala benga ngo erreur te faut qu'on ait ma faute parce que to yeba ki politique te to yeba ki personne ya ucha mututé M23 écoutant ma délégation na yaka écoutant presque na ba combattant presque tout le monde na makelele ba pourquoi tout dans na ba awa ba ko kutana ngaite et ça la ni nango et ça li batidi fanfan aye ko trouver na ndako ayi o recevoir batumo wa na ndako na yo photo solo la makambo bato ba na minduki o bato ba na minduki wana o biso to sala ba reno sangsa mbongo to tinaka na bakivu kuna ba bomba secret ba piana bazaki mauvais ngwanda aki na kati papa Tshisekedi azalaki na kati général Munene azalaki na kati ba ko appuyer M23 taba M23 ko ba ye to vana na parler ndako wango na ça la petit na ngai moko na benga je vais faire histoire wana na si leki na se résume mon so so na sema ya webisa ye ba benga sema ina mama Louise ngabi batu mo bazoya na awa na parler awa batu wana ba minduki faut ba benga na Kabila donc ane batu wana M23 général mona benga abi na yamba bango ngana yamba bango awa to baina ba cordon vraiment ba Messi ba vanda awa ba Messi ba tutu ba vandi awa to so nga bango oli ngana vanda calme nazo yoka bango ti la mais sikoyo bazo ke na kibo présent ngo ya nini akonoza pouvoir on a ki la kani bango oh bon to so nango semaine prochaine ça va y ba ngai to ni ba Gordon to bande di ba on a se ba on ba ya vendre 3 jeeps était le tendu no yaki muso pour une côté au parti Gordon a bisinga wondo ba to na ba komi to solo la fafa e Mostova ye ba on ba mati fo bandi awa e wumela te ngabi me bo se ko ba ni na kombo yango po ngai na bengsa ba kombata to vanda to solo la po les on a siège mingi oya kala ba parler na Belgique et pas ya Picheng
so baye kolala to kolala awa moi ça ça la quitté ndako zali kara vite les amis on doit combattre nos sous na ba tenani amisi ya tenu ba mingani ba kekuna ba kamoni nzokande ba ba si ba solo là avec des salis avec des bon surtout ba te belé ba si ba solo là obi combattant bon ba ensemble tellement mabe massa mo di kapruji alobi na la chérie ba si ba solo là ba on surtout ba on zela siko yo o ba ka oui pour to sangana ba benga na bato ba lobi bon to tia le rendez-vous samedi prochain sto kiti il y aura le couteau ba congolais il y aura le couteau si quoi la tuni no beaucoup sticker na tuni mutu mo na ko na mo le roi rwandais burundais ka tuni ngabi mais yo ngi na yo est-ce que boto na ki ntona na boto na ki aboto na ki ngabi yo boto na ki na o mo va na zone no abatanga ni ba banda amisi wana ba banda banini ayo beta di solo mo ngabi biso e pa to zali bana musu babotama na ba Burundi babotana ba Congolais ba Rwandais babotana ba Congolais ba Ougandais babotana ba Congolais biso pa to zakuna to za esclave na bango dikamuke ba bengana na biso boske ne pas père na bino ou boke ne pas mère na bino ou boke ne pas père na bino donc là on retourne en question donc les abino babotana na ba Congolais maman Congolais a dit oui. Là, il faut comprendre l'histoire à Congo. Mobutu. Regardez ça, c'est Mobutu. Ce que elle va faire, c'est que nous avons un baba na oyo. Kuna na quoi? Nous avons un penge. Azagi comédien. Voilà. Kufa. Un penge avant un penge colonel. Il y a un 23. Un penge sur Azana commissionnaire. Il y a un mindu qui est au monde et Bundagana. La Congolais, nous avons un papier qui est dans le ministère de la Défense. Donc, et puis, nous avons gardé très bien. Donc, guerre, le monde raison à Kenya, 23, guerre, c'est pas guerre, européen, bah, la 4, M23, nous avons il y a un monde qui a boloko, il y a un monde qui a mpenge, na ba mamalise, bisons surtout, tant que nous penge, bah, on doit faire, tant qu'on doit faire, bah, qu'est-ce qu'on va faire, si quoi que il y a papier, que y a ça le chèque, moi, il y a ou sur 900 000 na Nice bimikuna il faut bakanga nzokande alongo ngai awa parce que ba bonse ngana na bobini na retirer la plainte tout ça là qui ngana boyaki il y a un 23 et pali au monde qui a été kufa et pas le monde qui désordre et côté sikoyo na combat yango wana donc ça c'est le monde qui m'a dit toi tout me tokata yango pour vous avoir la question sur retourna Chilia Wendo. Lola moto suka na biso. Merci. Lola moto suka awa na biki bande ko bolanda biso belé. Vous en avez besoin tokota sikoyo combat tokota. Tondo kineka ba différence to beta masolo akala toye lelo to pe na moi combat pour to si ce bolanda biso si bon. Merci beaucoup, merci. Et ça histoire. Moi, il faut une histoire, il y a cellule, il y a outil. So une histoire, il y a une histoire, il y a une Moutarosa la Moulibi, Moutarosa la Moutaliboma, Moutarosa la paix, assassin à Boma, tout ça. Mais sur la commune en Bongo, au Boussani qui a Zaraki assassin, au Boussani qui a Boma Batou, au Raki Moulibi à quartier, Moulibi à Ampoule, au bien au Sugikaka, à Koumi Vando. Or, mon délai, tant à Zosa la livre, à Bandaramon à débit. Il y a une histoire, il y a combat, il y a vie, il y a une kota, kota na nécessité. On peut savoir Amérique Abouiki, na Suisse, Bambote Belé, Massa na Donking, ma tête à Liawa, Bambote Belé, Bazé Belé. Bon, prochaine fois, tant que ça, l'émission de prêtre, on est dans une intention, il y a autant de prêtres, nous surtout au Bazaraki, na Bakouni, na Bazon, tout ça. Pour la siko tout ce qui est là oyo to ningamuka na biso to za la bomoko so to za bomoko te c'est pas la peine de rebondir bitumba tala lelo oyo loko ya suka na boloba mboko côté désordre boki ko pour la Maroc voilà pourquoi parce que vous sangisi
banganga kisi ya lokuta bapaster ya lokuta bakamisa ya lokuta bakoko bakoteli président na bino bayebisi ye peke bonozali ogane 4-1 bakei bakopola kuna 4-1 donc eyaki babe aloba na ye moko alobaki ya 4-1 balukeli ye il fallait bino bakongolo boyebake motu oyo bakoko balingi ye te moni donc bakoko ya Maroc mpona Maroc kuna baza 100% 80% bandaka culture na bango bakoko na bango 20% baza moke bokogane culture na kuna te po basude bino boke na désordre boke na désordre bafaux pasteur bakambi ebele bible déjà eza poison bible déjà eza eloko moko bayeli biso bakati bakoko na biso maboko mpo bondima yango bino boaccepte yango c'est ça eloko ezobonga biso sikoyo na Congo fo totelemela fo kotelemela baeglise bapaster wana botelemela bango oyo biso baeglise ezalaka nango te kimbangu tokoki kondima yango te toloba non parce que bakimbangwiste nyonso mona nzambe ya chauffeur nzambe ya mécanicien aza te kimbangu ayeba biso kintwadi nayebi te soko oza ekolo nini koexplike nga koma yango kintwadi eza nini babi kintwadi eza ola kosangana kwa biloma bongo eza lisanga donc biso mpe tozala lisanga mais nde eloko toloba lelo toaki ne pressé ya kozwa indépendance moko communale il faut kolobaka vérité batata wana bakosa biso bazwa indépendance balumumba moto bayeno badésordre oyo tout il fallait batika nanu moko ezala construit nzambe mécanicien de na comprendre olekilo bien mbango mais bino obona bato alimbango sona banzambe ti akoma banzambe tokozonga obita tozonga mbala oyo tobetana lisolo ya parce que olobela mpe kibokoko po tolobeli yango te nangwana tokolobela eza na kati yo cv ya molai eza molai trop. Voilà, merci na bandeko bolandi biso ezalaki Sheli Yawendo awa eza émission moko tobanda kobimisa makambo mwa ebele makambo ebele nabi ke émission ça va tout plaisir na bandako ezali pona ko valoriser pour biso pe akenda batika biso comme on a bon silaka bongo. Je crois que à travers cette émission comme on a bon banda kotangama. Et voilà, moi, qu'on valoriser serre nabiso, vieux nabiso yakala, parce que nous l'a répété encore, nous devons respecter les gars qui ont vécu. En tout cas, merci. Toi aussi, c'était un peu. Merci vraiment. Voilà, merci beaucoup. Maman, au coso sécate, Bachiri à Poto, grand prêtre mère Chantal, grâce à Foucault à Paris. TMP Info automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Felipe Mengoé na Iran. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chérie a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e baninga boyoka bolingo yo ya komplike amore ya miso na kokate bomwana eleki o mekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokute eleki yo sheri ya munu mama kalanga iwa yo mobali nakomi kokondo nawe mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna Mobale à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba, Di Malela, hey, awa tomesene kolinga, ekomande tumbu banyango boyoka e, ba chérie a poto ba changer modèle, balingi konyokolo moninga kolinga kanaye, awa nazoki na motema e, baninga boyoka bolingo yo ya compliqué. J'ai des services à sauter bino, mais normalement qui te sauter bino au nyonso. Et vous olanda, oya nyongo, oya sana na besoin ya nyongo. On a la linga karanga nyongo, na futa karanga na reta, yaka.
GT service à Swaka. On a vu la reine. Hein? GT service à Zali Fresh Mobiba. La ville la reine. Ok, le Luka. Jojo Panda. Jojo Panda. Numéro na Zali 07 81 21 87 96. Allô, GT service, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien GT service. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a mois de mai, là le 10 mai. Numéro il y a 09 52 96 16 79. Bonjour là, Bobenga. Oh, il y a ça solo. Vous comprenez? Donc, na Lyon, vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango, yango na C, numéro na bango yango na C. Donc n'est pas na bango na Lyon. So vous la personne Bobenga. Bobengi José Kalonji Badibanga. La fille, beaucoup de la maman, Azari Viviane. Azari Viviane. Italie Mopimba. Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la Bobenga maman, Azari Viviane. Numéro na bino yango na eza kolega na C. Oui, vous comprenez le numéro de maman Azari Viviane. Bobanga te, agence Oyo. Koudi Ambodi. Ici c'est JNT Service. Nous avons une promotion et un carton. Nous travaillons dans 5 dimensions et un carton. Dimension est nous avons un carton, il y a 60 x 40 x 30. Bisso ils ont 50 €. Sauf que pour la concurrence, Bisso ils ont 60-65 €. Mais par contre, quand on a bango, ils ont souka awa. Il y a biso bandi awa et eti awa. Il y a bango suki awa. Donc voilà promotion, il y a un carton à biso yangwana. Et deuxième dimension, tu as un carton, il y a 70 x 41 x 32. Ils arrivent à 100 € pour la Île-de-France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, on a 10 € dans le carton. Et la troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50, ils arrivent à 150 €. Et pas il y a un conquérant, parce que on a 160 €, mais ils ont les mêmes dimensions. Donc, il y a un carton, ils ont miné. Et celui qui est dans la quatrième dimension, dans un carton, il y a 80 x 50 x 50. Biso est à 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un mboka, donc ici, carton à Biso, on a 220 €. Carton il y a 80 x 50 x 50, ils en ont 250 € payés à Biso. Et pas à concurrent, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Et Biso pour la population en mboka, donc ça, les promotions, on a bani awa dans le mois de mai. En septembre, promotion a carton et qui tient à 220 €. Et tous on a carton mounene. Carton mounene au besoin 100 x 50 x 50. Bande ko on a 350 €. Mais biso dans la promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île-de-France. Donc qui tient à 300 €. Et ce qui peut arriver au Tindi 4 cartons, 5 cartons dans la moko, donc ça là on sous prix et en même temps, vous allez sur un carton moko à 50 € pour être gratuit. Donc GNT Service et Yewana pour nous repérer une solution. GNT Service, tout ça là enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso, tu es besoin, tu es obligé de carton, tu as kaka à compte il y a 10 €. Nous ne vendons pas de cartons, tu as kaka carton té. Tu payes sur carton, tu as compte il y a 10 €. Tant que vous rechargez colis, au béni biso tu reçois colis. Tant que tu as, au si les restes, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te font ça au carton à 50 €, tu as un compte il y a 10 €. Tant que tu as colis, au peut ça biso à 40 €, y compris 10 € pour ce qui biso na compte il y a carton.
mame aza solo loyenge aza solo asale